Bonsoir bandeko ngandi bona bino simo posho obolanda kana bilili nzeta moseluka takire ngunduka kamnya munene lala lulala bulu yeke ngai wana na yiba ndiko ndika na yaka ka kufungula bino misu bino pende kufungula fungula bino pe bofungula ka misesa lokwa to salikini bino bozoli anga pe na solia teza ka bongo te bana mambre bongo dezala bandiko lelo na eto sona bino lisolo na sina bite bino pe lisolo ya concernant ba produit wana o bumona ki wana ya batama mabandi o ba mabandi o irata mabandi te za so telemi za te ozomona na musika lokwa miroir te eza mabandi o ezala ke suke bandi ko bandi ko kola e bando moi sika oye ça lokola tala ko tsape sa ne vandi ko wana te wana promesa ko keba nyoka ko me kate parce que ko simba te mais oye bana basuka basuka mabandi bana basuka basuki bulu ye ko baba ibatu akoma ka ulata ba perike ande ko maka mo boye bana ma bakoma ko toke fi mabanda banda ko hygiéniste na za na suki te suki perike ba longo ya na mokila ko tika la kovo mama qui soit les a une fois avec action yangona na yebisa bino na lekaki na mission na ngai nazo yebisa bino makamunyo swana oya ko sepela abengi ngai na numéro na ngai o na pesa ki numéro na ngai na za na ngwawa soko swinga na numéro wana te obengi ngai na 0033 755 396 104 0033 755 396 104 na français na biso ya ba belge so ba tosaki coloniser zali 0033 550 0033 755 396 104 eza na deux numéros soki po benga na numéro ko so mama ko ratete la lulala bulu yeke ngai wana nzeta mosole ngunduka ba fokoti ba kufi ba jaloupe ba kufi na rotuna tembesili bandeko lisolo lelo na obetela bino lisolo mo bandeko ewute pa ya na communauté la biso kandike tozala kandike ba makambo tozalaka lisolo eza ndiko na biso ngo ya mwasi azalaki na famille ndeka tozaki na Kishasa ba famille mo pe ba famille moko mwa ba yeba na pe ba sala pe ba kombo ba famille ya tango ya biso ya tango to reniaka ya tango ria ya ba famille wana mwana mwasi wana fia osikope aza mwana moko atangaki na lycée monté en piko asisaki na kokotanga nete mais asisaki na biochimie tanga asisi na biochimie wana après makamunzoke bando kenda ba papa na mwasi kwa azaki na mbongo mingi ezaki soki mwana sisi to ko mosala atindi bino na poto boya kotanga ba misu basala ba États-Unis tout na kokotanga te ba États-Unis yeskoyo bazaki na ba yane pe batangaki na lycée monté en piko oya kasavu boana na période ya des meilleurs o ya des meilleurs siko ekoma ya bode molula muta remplacer des meilleurs parce que des meilleurs asa kufa siko na baloko petite wana tango leki na biso na mwasi wana tanga zalaki wana papa na mwasi azaki la fille vraiment gâté na bango nyonso mama etikala ka muke tata na pesa yiko alobani kaka Yesu zwa yenga na tikala nanga alingaki mwana parce qu'elle était vraiment bien mwana na elle était encore azaki gentil na tata na ye mais eloko sikoyo papa na nzoka papa azaki na makamususu na mwana wana la lulala bulu yeke mabe bandokota mwana na sikoyo papa pe azo kipe ya eloko nini mwana na sala voiture nyonso papa na ote omona misoso likamo omona bino mo bebika so likamo bibi na famille ke batunye ata sa muta sali ma bebika so kaza na partie pris ya mutu bebika ndenge sala nango mutu soko sa lingio ata mabenyo sesa na ko ba dobi obomi mutu e pa ndeko lobaka te atuta na ki mo muta makufi omona ndenge kama kamuza mama nzoka tata wana asala ko biba na mwana na ye la lulala faire gola mboke baby papa sukisa ba yiko vanda wana makambi bado kindi nzoka pe mama batuko yeba te mama so boko la bino nzoka na sina bete mino lisolo ba papa ya biso nyoso ya kala basala na bona misala malamu te oya ko ndima te taliye ngana lobeli bino oye ko yeya ba tata na biso nyoso ya kala ko yaya basala na misala na bango ya malamu te ngana so funga jamais ba science le ba kota ka pona utiliser tala ba tu nyonso ba botela ka ba famille mingi ba tata ngo to sala na bango kuna botela ba bana na bango mingi misuko to ba bulu yeke musoko ko melongo se fu kama pona nini na ba kuit misuko ko ba droguer pona nini misala ba tata na bango ba buma balonaka yo tata so lingangai ozo sela ko nsoka na seko no suko tisanga na ba misala bilo mabe wana bosala na ngo bo ba no ko sela ba chance bana na bino
ya mwana na pa mwasi avanda na nga sikota masolo bana nga bandiko est-ce que azaka inconsciente to zalaka consciente abi ya na bandeki tant to zalaki papa ayebisa nga mwango na zalaki na nu na liboso na saki lokola koboya après na ndimi ngadi ya sakota kina mondo wana babandi bolingwana ya azana 18 ans bana mambo botala âge wana 18 ans âge de frère na kishasa 18 ans pana biso mwana bongo mama ope mama esa mama mbana te mutasoko mama na bino moko na ndako bazo continuer là bon ya na baninga niyo sonye basana mwana na mutazana mapango 4 baninga bon si ba no comprendre te ba bika papa ya mususu mukono mbongo te bandiko azana mbongo ni apesi mutu yo koloba na ye nini lala lulala makamwe bandi mwana na pe mama mwana na pe na papa na kaka love makamu nyonso mwana na koloba bandeko papa na zo sala après moment sikoyo tangu quelque temps à 6 ans qui a combien de temps on a autant appelé l'université te pona et ça la bien te a comment temps à 6 kuna tant à 6 a commencé à faire place à bien mais papa na bango wana ka baso continuer bolingo yeso ka abi ya soki na zuika ka mobali après 6 mois mobali na soka kimite mobali ni fa azala kana problème mona kaka akweye boko boy ani ni bali nyoso ngana dibana mona kisasa bazaka bazaki na batika likana vimo ko boy ya ndengo wana ngabi seki yomuntu zaka utiliser ni bala batu seki papa na tseko loko mko na Dubai kuna poso mutakotika tika la bulu yake la 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 ete ya bino ba tobo tikani parce que bisubo sana makambo wana bobombe na bato na bandako lelo na zuli solo yango yi banduku mwana fia na pekaka bomba liselo yo ako yaza matisela teme kitisela ba ona papa na bon l'offre qu'il a papa na bon qui est mission de service ou akena maman na bon fois qu'il repena mwana wani hino la lulala c'est l'oscram mboke yindi nana kutuna mtu nana kuluba na mtu mama baba ndo continuer na papa wa nsoka siko mwana na siko yo akomaki siko conseil principal ya papa na bango apo mwana papa batu nyoso il faut les papa mwana wana okoloba ndenge ni mwana tangi pe mingi ya bandeko mwana est-ce que yoko okanisela mwana no mungo mabe mama na baba okanisela mwana ni mabe mwana na azabu ya au comité na ba 25 ans mais pour nous kokotika ni kabwangote déjà moni ya assoiffé d'argent osoyo ki gwa ya bato ba beta mbunda mukolo ya ona bisaka binote mbunda mukolo mwasi soko sa lu consommer oya ko kwela no trop de ndemo ko bonge baby si ope makamno no sur la fille yo so mona kaka les presa bon les passer tu es encore trop jeune tant on a so songa tu es encore trop jeune oko ko tellement biloko abonde yo mo sa ko qui conscient abi yana sa qui conscient après na comment qui inconscient ngabi la tolé lo sonando onge ngabi so comment qui peut o comment qui déjà nani peut nani excuse bande na le bile o comment qui déjà nani lubaki yo kino luka mutu batu basala ria o kono bimela o ko bongate bande ko mwana na kuna lovila yeba sa mutaria na koti sie azaba tubasala ka ria ya yeba sa lekina kati mwana go na koti sie batu nyonso to komi na ria basi ya ria pe bakomi na mibala ria to koti oye ko ya na koti si bino nyonso mama mwana mwaswana bolingo so continue na tata mama pe excuse bandiko mama pe sabu bandiko pe ça parce que ba yadi mingi basala ba États-Unis ba Japon ba kinoko tanga mama mwana na pe ba so sape ba voyage na tata na bango siko mwana na mwasi akoma kina besoin abala ayeko so mobile moko ya bien bara mambo omika ndike koma kiseli papa na bango apese condition bi o yo komi abia papa tala niveau siko to komi nga vraiment siko yo na komi na posa na bala ya wana ba masolo ya bango bi bale ndenge ba nako sana makamu ngabi yo bokota kina monde parce que pour comme atteindre le niveau que na ajoso que na 30 ans ndam on dit que loko osaki souminette ce qu'on dit que na obuso ba wana abi ya na yede loko te vraiment na comprendre que te papa msa tsinga be renga ba tsaka na be rente o sepele kina mbunda mukolo po ko ba ko tsona Dubai ngabi ateka bino no soka ba na mvo saka na malavu ma ya bumo so mu de loko yimsa mama na bino
so ya saki mwana mbanda to ba aso sa bo po asa mwana mbanda mais mama na bimu tasaki na ndaka zo rini yem tasaki president na kata nda bandi mwana na mwasi mo tema makasi kaka avanda na garçon na sikoyo omoni kaka ayepo asala mwana mobali mwana na kwa kuma ko insister papa na mama bisava kasibala yaya baya neti etikani neti 2 semaines mwana mwasi wana bala mobali ka omoni kandike donc na yako bala yo vendredi ya samedi ngeto yako kutika bloka vendredi to benga bana tata mwasi na muto aluba kinzonzi poto sindika mwasi et comme il est samedi, vous allez na kufi vendredi. Asalam, anala kana beto bona kufa. Abi ya bali nanga ona linga kaya ngole lelo sokinga na komi boye. Na yeba kelo na hosa sute na vie. Abi mo ya makambu nyoso si omoni ndeke sala ke bo seli biloko ba yeko ba kinzo di siko etikali neti vendredi eza kwa kutimi ete ba ndeko tout monde ne sait si siko etikali kutimi neti kutimi ba ko sala samedi vendredi mo ba na kufi mona na lata ata veuve na âge 28 ans ba ndeko bo monete ya bino ete ya bino fungula bino misu parce que bino ba film chose ba sala bino makamande bo vanda bo luka yesu elonga yesu te bo tikala kana bulu yeke boye redia misi mungonga bana kini mama na ngai batu batambala molo kai ya solo mama makabwe bandi mwana mwasala lela mobali ba oyi mtalinga okubala lilumba naba voile biloko nyose tikala kaka boye nie lala lulala bulu yeke soleil wanga makambo yindi mwana na pe papa bi ayo yo sa papa na bango tala ba papa banga so kon mama banga bi za makambo yaka boye abi mama ba fiancé ba kende mo on mbali vraiment la linga ka bala ngaka makambo nyoso papa banga bi ça arrive tout bande papa mo so ba bino lokola moni pe makambo sana monde comme moi na ba problème boye c'est mi na tinda yo na poto na 4 saisons mboka banka isika nzeta muselo azali yeyo engunduka ba fo konte ba kufi ba jalope ba kufi tembesili ngayo number 1 ngawana akoma na mboka na ngai mwana mwasa na pai nsoka mwana mwasa na tama zo ayana sema papa na bango lala lulala ete ya bino emenya de bungongo bana clan wenge makamwe bandi nana kutuna muninga Gladys Bula mwasa mwinda sanga mbanda suka makamwe bandi wana osiko to sala ndenge nini baye muna mosala ego yane pepoto bandeko ayene pepoto papa après 6 mois bo papa na banga kufi moi si fia na pa yena yepa fandile boy papa akoni azumwa yangalala te mosungi mama nako so azwa mwana fiu garçon ba ko mo fane na ndaku ya mwana ba tsadi mwana mwatsi wana tanga zwi garçon ba ko mo fana ndeka masule sala kapa oyebike mwana mobali wana ka basene ina ne garçon ba kufa ndenge na so ndeto so bisa bino bandeko lisolo yo ete ya bino ete ya bino vwa makambo nyonso parce que soki na soki sadino misusu ya lisole uti na maboko mwana na ona bino ataka na lisemo mwana siki toko ngalo la mipenda milangi bio na bio mama parce que soko tokisi ngube longwe bio e comme nguba ko tokisa mais ya sa bongo te mama awuti bana moko kaka na babuke mbamoko lia buka lelo le soko tokisi longwe bio te bana mama ya sa ki bio te mwana mwa ya sa ki ko tokisa ya ki bio mbisa mai mbamoko lia ya mbezu yeba lia te bongo mama lale nzeta musela fungoli bino ngana so fungula bino botsa ba jeune bo partager mama esunga bino esunga bandeko mususu oyo banini botika pe publicité leka bandeko mwana mwasi na ngobana ekukufa sikoyo batu bayebika ke mwana wana babota na mwana nzoka mwana babota na mubali na nani ndena sepsa bino babota na papa na bango kufa sikoyo mama na bango asaki ko bakubali na contact na mama na bango abina ngadi yaya na yebite siko na koyebisa mama boye to na koloba ndenge nga sikoyo ya pesinga sije ya monga na yego yebisa bino sikoyo ngana yebite bandeko soki bino bokomela ngaye soki ngapena kosala ngana suki na ngawana parce que ça du choses toujours partager
ete ya bino ngana bino o moni longo siko osuki siko ndeka keleki pona ba prière ndeka bazo sambelele ba bina il faut asolo na mama na pour azala ouvert bande ko eza black à terre o yebisa mama na bino bazo kene na kokufa to yebite ba liwa peso lakate ni yusu ba mbule bele bongo na makamba buso ba boindenge ni ndeko na nga o yana zo yebati na kubanda ndenge amona inga kaka ndenge ba emission ngo so ndeko yo mo yebika ngai number 1 aso la rappel qui tombe, ça les qui tombe, ma camion qui tombe, nzeta muselu, la Patricia Longo m'a besangue mboke yindi. Ouah. Abando expliquer ngawana ngadi ngana ko pesa lisolo pa bandeko na ngai. Bango siko pe ko pesa ngama yele soki ndenge ni toko so teke parce que bandeko nani boso ngona ba fantilité parce que pona ke no lo bana mama na ki pa mama le so ngana komi bo ngana ba ko bimana papa mama eza black té boso ko black té yaya siko yesa na neti mwana na yo babima na papa na ba na mubali na yo yo po ye bakate mwana na yo lelo siko ya komo bota bo aso bota té makamunyo se kangami alobi ndeka so bisa masiko aso sala menopause adia mona de loko suto Dubai kule tela la bulu yake adia mona kabaka musuke comme siko loko spirituel ya ngona ngala lekaki lelo na tekela bino disque wana tekele bumba yo kama kambuzana ba famille yango makamuse de lao ya ngona na lekaki pona yebisa bino masolo ndenge salaki na ndenge pe bino boko pesa nga ide so boko kombela nga to boko benga ngai na numéro na pesa ke bino 0033 55 396 104 ata bon boso ba biloko bo benga parce que tozana iloko moko fo to sunga mwana mwasi oyo ndenge nini akokeno koyebisa bandeko akeno koyebisa mama na ba yaya wana il faut ko préparer parce que bandeko ne misusu na ba sololité alobi nga alingi abenga bandeko na ye misusu po a expliquer bango yaya bako benga na lubongo te yango ndi ba yebisi na ba tabasina na ba prier ba bine soko il faut be obanda na muto obanda ki solo wana net mobala kufi obanda na papa na bino parce que yende mutasa racine wana mama ba mama mtsobe ba yeba makamba mibanda bango o buyo ka so lia bongo yebisika so sambongo bimakate na na kosiyo ba mondo so bazali na bango ka lokola lilemu na mbangati bakanga misika moko abina nga yaya di kamulubia so ngandi ke pena pese ko se ndenge ka pe ba yebise ka ko banda na lute ko benga bandi ko banda na mama akope ba mama ko ya bangala na ba kanga matambala boy yo ye mo yebi na yebi te so ke le baka mawanza me ko pesa kimia ba yo mo yebi ka ba mama bangala ndeba sanga misoga ba basala ria ya mama basa ba rian ni bana mo basaki ba ria ba baswa ke ko lumumba ba tele mi se yo mo na mo ba tasia ya lelo dala makambo to yebite soki to kusuke la wa ya ona na likali na poko lelo pona solo na bino na yebisa bino ndenge bino ko pesa nga ide ngape pona pesa bango na yebisa ndeko la biso moi c'est parce que azose na ba réponse na bino pe ko pesa nga réponse a bulu yekete ya lala lulala te pesa nga réponse ko sala nga satisfait ko sala na réponse tika na yo parce que c'est loko to so sunga mutu avant il pas le babiso peto ngabe na super idée na ngana pesa ngabe na zana makanisi soko za na ngote vanda na yo ko ya ko ambrier bisote o comprendre bandeko zana pe na souci ya muninga to boita sala ki mabe mais siko foto sunga ndeko ndenge ni na ko bandela ko loba ndenge ni na ko sala maka to yebi na lute ya mwana ngala lekibino pe bo fungula mabiso ndenge pe na fungula ka bilo miso ngabilo pe ndenge pe ko sala maka wana akosolo na banini na mama na bangwana to yebite soki pa ko kene kishasa ngana bino pe to yebite ngana suna ngaka ka message ndenge pesinga to solo la kina etopie bande eza mawa bande ba papa na biso ba mama na biso o yakala wana tanga bataria ya basunga bisote conséquence ngo yango e bando bimati ba mbongo to liaka to yeba kama makambo ba sacrifice ba tatara biso ba sala kezo ko bimana bana yo siko mwana ko matina 25 ba na bimaka na papa na ba na mbongo to na ni asaki inconscient mais siko comme inconscient o so mona ka eloko mo lo kwa ka ba travailler ki eka ya ngalu la mwana mwasi wana misa mboto moko mabe tula kate o ya ba pa atula moko na lui la pa bebongi nango na mulungi pe ba bebongi mais moi ça mwana bulu yeke ya wana bandiko na lekaki pona soana bino pe bosunga ngai pona wana bozala malamu butu malamu esika nso.